Merci beaucoup, les médiocres. Dégage, je te dis que la souka, mais vraiment président Eli. Et c'est moi, Zali, yo pambate, yo moko moni etendeke ni ozo bangisa. Oboya ki mbote. Mbote wala pe sengelo zongo te pa. Aki ko pesa yango na nkuku. Fallait que peso la miso ya bato. Malandi la lokuko. Il fallait que boya. Merci encore une fois. Mais tala yo moko ni peuple. Tamuka yo zala ki omoni peuple. Donc yango ndo peuple pe bande ko ya libanda. O monita mususu, baza mota mususu méfiance la yo. Po balobi yondo tikali na moya koloba. Talaka qui est président dans le monde entier et moni comment que toi tu es le président de la République et moni lo lengeni ni que peuple azana yo bato ba ko tuna peuple alobi nini peuple alobi kozala na peuple ezali esengo fayulu otambolaka na peuple cela veut dire soki yo président ele ozala peuple nani okuna azaye moko alors yango te lobaka ke telema nganga te la fadene makambo nyonso ekosila pe bandeko oyo bayokaka moi kilo ya kotia loboko potang musu bazelaka yo loba bazoka nga océan peut-être la zamuke bazoka papa océan peut-être aza muke mais bazozela yonde mukonzi ya ekolo otele molo bala peuple bobima tala peuple wala banga kite azalaki na yo ayembi ake kozongusela otambo la ville obimisa ke la nzela bongo boni ofandaka lisusu likambango ezalaka lokwa mopepe yo kotikala ka président bayembaka okotikala ka président so bamonyo bagangi mais yo lingi o jouer rôle ya malamu te bana no balia soso ya bien telema to bunde tumbango ndenge obundaka ngo to sala yango bozala lisu ya kozonga sima te pamba te Kongo ekei lobi pe bakotuna bino fayulu ozalaki muzito ozalaki nini bosalaki pomboka yango ezokende bitumba oyo bana na biso babunda yango te po Rwanda azui déjà Congo bapesi yango pendant 80 ans Congo ezali dirigé par bango boye bisanga badakosa bakobota bala badakosa bakokufa bakabuya bakobota bala bakabuya bakokufa Kongo ezaka la bombu badalida bayoko bakobota bapapa J bakobota biso oyo bankoko la biso bakozaka baumbu alors biso to bito silisa yango ndeko la ngai tolanda na video ya mona moso alobaki epesa ngesa mingi bongo tozonga. Vous dites qu'on doit vraiment développer l'Afrique. Le français a ses traditions. Pire encore, il voyage avec. Partout il part, il garde sa culture. Le chinois a ses traditions. Pire encore, il voyage avec. Partout il part, il garde sa culture. Le coréen, le vietnamien, le japonais, pratiquement tous les peuples du monde, même l'arabe tout simplement là, il voyage avec sa culture et ses traditions. Partout il part, il voyage avec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suit le chemin de ses ancêtres et continue à perpétuer leur connaissance et leur sagesse. Différemment de nous qui avons subi un grand lavage de cerveau. Pas que durant 400 ans, mais plus de 1400 ans. Parce que même notre système scolaire actuel découle de l'époque coloniale. Les enfants apprennent les mêmes choses depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'à l'école, on n'apprend pas l'histoire de l'Afrique avant l'époque coloniale? Genre, il n'y a rien. Là, je parle même de l'Afrique francophone. Hein. On nous apprend notre histoire à l'arrivée des colons. Genre, c'est vraiment de là que notre vie a commencé. Et vous savez très bien que c'est à partir de là que l'histoire a été falsifiée. Genre, l'Afrique, avant l'homme blanc, il n'y avait rien. Il y avait un vide total. C'est ce qu'on nous a mis en tête depuis le bas âge. Et on nous a appris qu'on nous a ramené l'écriture, la langue et tout ce qu'on a aujourd'hui. Imaginez-vous qu'on a une génération qui grandit comme ça. Comment pouvez-vous espérer un changement si tout le monde pense que tout nous est venu d'ailleurs? Et pour un moment que les gens se révoltent ou encore prennent conscience que la base vient de chez eux-mêmes, certaines personnes, ça les dérange de savoir que c'est vrai. Quand vous dites que l'écriture, la langue, les maths viennent de l'Afrique, que vous contestez ça ou pas, nous on s'en fout. Tous on sait que les premiers hommes sont nés en Afrique. Donc les premiers hommes nés en Afrique là n'ont pas réfléchi, ne parlaient pas, ne calculaient pas, n'écrivaient pas. Ils ont attendu des époques récentes où on les a appris à écrire et à parler. Genre des vrais sauvages. C'est ça l'idée que vous avez des Africains. Et c'est ça qu'on veut tuer, vous prouver que l'Afrique a été civilisée bien avant que d'autres peuples ne viennent avec leur civilisation. C'est ça qu'il faut apprendre aux Africains aujourd'hui afin qu'ils reprennent courage, afin qu'ils reprennent force. On ne veut pas pouvoir chanter chez les gens, les maths viennent de chez nous, on nous pille et tout ça. Ça, c'est le langage des personnes qui ne veulent pas penser leur plaie. On a été blessés certes, mais la nouvelle génération est appelée à pouvoir relever la pente. Si nos aïeux se sont battus pour notre indépendance physique, aujourd'hui c'est à nous les jeunes générations de pouvoir se battre pour notre indépendance mentale et spirituelle. On ne peut pas s'en foutre du passé. Regardez les Chinois, ils ont leur écriture. Ça veut dire qu'ils ont fait recours au passé afin de préserver leur écriture. L'Inde, la Corée, le Vietnam, ils ont leur écriture, leur langue, ils ont gardé leurs valeurs. Cela veut dire qu'ils ont fait recours en arrière afin de pouvoir protéger ce qu'ils ont aujourd'hui là. Le futur, ce n'est que la modernisation du passé, rien d'autre. Donc vous voulez construire une Afrique qui sort de l'ordinaire, une Afrique où il y a à un moment donné arrêté au fait. Pourquoi vous voulez que l'Afrique soit comme ce que vous voulez? En plus, on parle là d'un continent, pas que d'un pays, mais d'un continent qui est plus grand que tout et qui peut prendre tout ce qui existe hein, comme continent.
Donc à un moment donné, pesez un peu vos mots là. On part de l'Afrique, la terre de mes ancêtres. À un moment donné, calculez-vous en fait. Franchement, la publication m'a tellement mis en rage que j'ai oublié qu'il fallait parler avec douceur. Vous savez, il y a des moments, la rage aussi est nécessaire. Mais franchement, comment on peut réfléchir comme ça? Merci Bandeko Langa, la vidéo au poto yokango. Moi la mboka. Moi la moi soit alobi makambo kitoko. Alobi, est-ce que avant baya ko coloniser biso? Est-ce que avant mindele ba ya ko zwa biso lokwa ba saka mena bango? Biso to ba koko la biso bazaka lelo côté. Ba banda ko sa lelo côté. Est-ce que vie na biso ba africain? Et bandaka na katango mindele ba ya ko coloniser biso to to zaka la quelque chose. Alors ceux qui to zaki la quelque chose, pourquoi to bomba histoire wana? Malobomboka woni lokolo. Merci maman Océan, yambona koma na question na yo. Eza question moko ya mutuya bande ko ebele batuninga nazalaki na église te nazalaki na matanga musengo te mais nga mutazo munza musengo te nga zo mutana mbongo na koma na bemela bango ndeni mama tozo sala politique mama Océan na stade tozali tozana ba chrétien ba musulman bazali bata église de noir bazali ba kimbangiste bazali bref nga nazali kimbangiste ya église te Yo za kimbango. Nazali kimbango. Kimbangiste te ya église. Yo za kimbango. Nazali kimbangiste mutu azolanda kimbango. Pa azo croire na kimbango ke mboko peut telema il faut kimbango. Ndenga. Yo za kimbango. Nazali kimbango. C'est-à-dire quoi? Na yakite bitumbo tozana ngo eza ya makasi. Mais bato bazo sala ba lembisa biso. Bango be bazana kati. Qu'est-ce soit na ngam moko balakisi bitumba. Mais na ngam moko baza ba mbele mibale na rappeler ba congolais ambongo tango akoti ya utoza jeep jeep azui aseki Kabila mbamo aseki Kabila yo la kaki ngai voilà qui ça qui te met oya lelo apesinga na voilà c'est comme double appel ba ça double G kolanda te fait no pesaki ambongo bord ka otika yo a otiko pete auto beta epe la stade kaka ya fara beta epe za non azake o chilombo pa chilombo mbunzu penza atiango na sepe na ambongo azonya ta mnda mnda voilà c'est-à-dire quoi raison pour laquelle bande ko mona ki biso ngai te nazali mutabitumba mibale na sur le plan spirituel sur le plan politique nazali na bitumba mulili na ko ya na bitumba wana ya papa Mosengo te eza lokola na ye ko bikisa ye. Donc yo zatene balobaka ennemi de d'hier à koko ami d'aujourd'hui c'est tout ka ina place moko te ye aza ennemi pété ennemi spirituel so mutazo telemela bunzambe na yo abomi yo donc bunzambe na ngana ya yezo bunda soki na kiana sangisa nawo ya ngana ya bango esika ngo wana tango ba loto kanga miso ngana kangi miso yanga epoi donc raison pour laquelle na kenda kité po biso to kanga miso te biso to samba kate po bakanga biso te bino nde bokenda ko samba soki wabi bakanga bino to kanga miso te c'est-à-dire quoi na yesu ko na réponse na yo tango ba yaki ko coloniser biso bakoko batika ki bango bakuta ki bango na eloko te bakute ba vivre te kaka boy d'emblée bakangi so bakute ba vivre histoire papa le momba lobi Congo et comme propre histoire nango biso pe tozana propre histoire na biso eza ko koma ezali tango mundela ye akuti koko na biso to ba koko na biso bazaka na mbeli babombaka nyama bakataka ye na mbeli batumbaka ye balambaka ye basalaka pêche mama basalaka na pilipili basalaka na mungwa je ne pense pas que mundela tango ayaki à part qui mutakala na biso baloba bakuta biso mutakala mais bakuta biso mutakala te bakuta biso tolata ka poso bakuta biso tolata ka barafia to bomba nzoto na biso ni mutu moko te wana mokila koloba ke akuta biso bakoko na biso mutakala bato batikala ki je crois bakuta ki bongo za formule na bango ezali le lenge na bango ezali ba pigment ezali le lenge na bango ti lelo le ba pigment de bazaba donc koko na biso moko te tango mundela ye nini lakisaki ke kuna na mbushi du fleuve Congo bato bazali bon amona ki bitene banzeto za kokita bakataki yango na mbele nini nda bandi kolanda ke kokuta bato kuna ndengo histoire ba yoko bizake non le Diego Kao azali le premier oya yaki komona mboshi du fleuve Congo c'est faux il fallait pas le que non parmi les blancs
ou les pays occidentaux. Mundele akendaka na Afrique amonaka fleuve mutaliboso eza devoka. Peut-être les premiers par rapport à Bango bayekelasi. Non, Bango va tripoter biso, balobi oyo a découvert emboucher la fleuve Congo. Na yo te donc yé. Mais aya kutara batu bazali. Voilà. Mundele asali boy. Le même Mundele wana aye abeli biso histoire ya mibale. Alobi mutu mwindu abandaki na nyama. Abandi na mukila. Alongo mukile kwei azu forma mutu atelemi. Likaku. Après il y a koloba biso que non, biso to uta na Adana Eve. Est-ce que Adana Eve abandaki na nyama? Voyez un peu. Adana Eve nzamba sali bango bato lokola ngamba la moko. Comment Adana Eve sali bango lokola bato boye? Baya ko bota nyama comme mutu. C'est-à-dire le même Mundele wana a tripoté biso histoire, mais il y a histoire na sali la rangote, histoire à sali la raison, histoire ba koko na ye. Raison pour laquelle biso histoire ezali. Soko lingo mona histoire na biso kende na église de noir. Nde siko okuta bonzambe na yo. Bato babotolaki pe biso ba tripoter biso histoire, ba catholique pe bazali. Église de noir oya papa Nkosu to église de noir ya. Bon, église de noir historique nango mukolo ko benga nga to pesa historique ya église de noir. OK, d'accord. Soko tili bato église de noir ya papa Nkosu bato bele ba boya. Papa Nkosu soki olandeli bango bazali papa Nkosu Anatole. Papa Nkosu na yibite abimeli wapi. Mais Anatole azali mwana ya papa papa kombo bakoko pesa ngai papa Mpadi a remplacé papa Kimbangu. Tant papa Kimbangu akufi mutayaki ko relève ya kotamsa bonzambe na biso ezalaki papa Mpadi. Papa Mpadi akufi na 1951. Na 1951 déjà bakizenga babotami balumumba déjà babotami. Alors yenda yako kotamsa bonzambe na biso bakataki ye mutu na Brazzaville. Après quelques jours mutu wana zonga abandinaki lutte 51 ayoko kufa nde mwana ya Anatole ndenge ba congolais bazalaka balingi bosangani te balingi kosala bunzambe place moko te motela mutu asali boutique na ye mais onga na koki koloba na kosala propaganda wa te ya bunzambe na biso soki olingi oyeba bunzambe bakoko na yo kende na esnaf oyo ezali lelo dirige na papa Mulundu Makie mwana ntuka Kimbangu ye wana. Oh, mais keba to ka wala to solo ngo parce que to kota na kata doctrine le lo kwa to solo ba mais quand même bande ko langa to kangi akola douana poto bomba yango wala ko sala émission spéciale pambate to ko benga ba bienvenue oya Simo Kimbangu batu ba ko bunda na ebité wala ko yebisa papa Valère nini na ebité wala ko yebisa papa nini papa nani pa mon Dieu le roi ya Congo oyebisa nini patriarche oyebisa nini patriarche na Nkamba na yebi oyebisa nini na Nkamba ça va problème te ata papa Ntino le oyebisa bango nini parce que bango nyoso wana baza bakimbangu ata ya nani ba ikala ki bana ya Kimbangu ya Ntungu wala ko tosala mwa débat moko to kozala biso so na yebi te na ko benga sa majesté soko akondima na koluka papa Valère soki akondima parce que bango nyoso wana avant ya kosala comme nyoso bazoleka na Nkamba bango nyoso wana bazokela na Nkamba bazokela kobonde na Nkamba mais namoni kala on dirait azoboya ko Nkamba mais namoni papa Valère bayaki bakela Nkamba papa sa majesté bakela Nkamba bango so bakelo ti confront ba otika mabele mais entre temps bino ope boza bala Kimbangu boza ko ignorer Nkamba boza ko boya kuna banini mo wana to tchaka kola dans to ko boleke comme yebisa bino ke makambo ya milimo ya bana ya bilaka ya bala Kimbangu nde ba yepe ko déstabiliser combat quelque part to yebite tisekedi mutako tinde des années wana to kosola ba paposia to ko ba to ko ko kena biso la suka ba wario ba yokanaki bazokutana président la bango pour déstabiliser les partis politiques. To le baki yango bela lingi obeta liso songo parce que yango ndeko kabola Bemba azali kokote la Moïse Katumbi Bemba atelemi ba manifestation na yeko zala mikolo oyo ba communicateur na déjà bazaya kubima Bemba lance un défi na président Félix par rapport ya accord na bango obayokalaki accomplir te baza kokende abali kotamisa bango lokola banyama oubliant que Katumbi a fait beaucoup pour lui, mais Bamoni bazozo a résultat mon côté. Cela veut dire Félix na pouvoir na eli ko na bango ayebise ba wario ke mututu ya parti politique oyo aza ministre oyo aza PDG oyo aza nani il fait plus partie na parti politique on a dit tout ce que ça lango pour bête yango malamu nini ekoya na Congo tango congolais maman océan
yambo nazwa question nazali na sengo mingi ndenge nayebisaka yo ngai nayaka na etando boye te bato bamona nga bakumisa nga kasi nayaka mpona bitumba ya mboka à part bitumba ya mboka tokobunda yango na banzela mibale sur le plan spirituel mais lelo mpona kende parce que dossier wana totia yango mpanzi mutu nyonso akokende nkamba mutu wana mopanzi ya DC4 matin oui mutu nyonso akokende nkamba seke mutu wana alongwe na bitumba ya papa Kimbanga wana nayebisi yo oyo nayebisi yo mokolo tokozala otuna nga bakestion wana kobosana te oyo kote makolo na nkamba Kimbangu azala na nkamba te Kimbangu aza envoyé à Jésus-Christ te Kimbangu azala envoyé à Jésus-Christ te Papa Simon kula mais c'est lui Kimbangu bozobo ya ndeni maman na nkamba tango Simon Kimbangu babomi mpona nini nana bomaye bakanga mpona azwaka mwasi ya nani bakange mpona munzambo oyo soki ya solo soki Jésus Christ Kasavubu akufi mpona mboka Kasavubu akufi mpona kobundela mabele Kasavubu te Lumumba akufi mpona kobundela mabele mpona kodipanda na biso ya biso prophète na papa Paul Maurice bango bakena sur le plan politique mais sur le plan spirituel mutu akufi sur le plan spirituel ezali papa Kimbanga nazoya mutu akufi sur le plan spirituel parce que papa Kimbanga tokotia na jala makanza te papa Kimbanga azali nzambe oyo abimaki kobikisa biso bayini azali prophète oyo ayaki kobikisa ye wana mais azali nzambe te attention nzambe ya banzambe te nzambe Jésus alobi na Bible ya ba chrétien balobi celui qui m'a vu a vu le père mais celui qui a vu papa Simon Kimbanga a vu nzambe mpongo ok eza lokola pe ngai soki na kosala misala ya nzambe bato bakomona nzambe à travers voilà yo pe soko kosala misala ya nzambe malamu voilà bato bakomona nzambe à travers misala c'est ça tout spécifié yango malamu parce que soki oloba ke Kimbangu c'est Dieu Dieu créateur te ok nzambe ye moko abengaka biso des petits dieux des petits oui donc Kimbangu azali petit Dieu o batindi pas Dieu mais lokola nzambe tokomonaka ye te à travers basali atindi à travers babikisi na ye donc Kimbangu aza mosali te mais Kimbangu aza mobikisi ayaki abikisa boyindo yango tozoloba omoni yo lelo comprenez le quoi là ezaka difficile tout le langage ezaka moko mais peut-être ezaka complication oyebi ke yo poza mobikisi mais mission na yo ezate o Kimbangu ayaki na mutu mutana mission na mutu la mutaka la mission na ye siko le mal ane pour la nini bato tu balingi bazala identique à Kimbangu te ok tata akoyi kotinda mutu te kaka neloko moko parce que il est multifacial ouais yo oza motinda mi yankolo parce que c'est pas donné à tout le monde à lobela mboka ndenge olobela c'est pas donné à tout le monde à bundela mboka si Dieu n'est pas avec toi o kata ngai memema mais c'est quoi ezani ngala koma yo te yo koma ngate envie des obebisa biso parce que na ba porte auto zalango nous avons 12 portes mutu la mutu akota la porte la pour la musala o babengi c'est quoi pourquoi tozali ko welana nous avons batindela ki biso Kimbangu ya sali musala na ye akei biso auto tikali tozo sala musala na biso siko to welaka nini to lukaka nini mekalo ko yebisa ngata na moko muke poto kota pona to kolobango bien jour nango est-ce que il faut croire na nzambe oya tinda Kimbangu ou il faut croire na Kimbangu merci maman na kotuna mutuna te mais na kopesa moi explication muke le to na ba église de réveil ezo bote mama yebo voilà mais bango no sozo be ya nani Jésus-Christ na oyo pe ya biso ba moneye Kimbangu ok bateki Kimbangu alors mutu akoteka Kimbangu biso to sepelo bengi Kimbangu te c'est dit a dévier na lit ya Kimbangu histoire nongo tuninga mama mutu nalobaki mutu ake nkamba abungi nzela Kimbangu azaka na nkamba te Kimbangu asala église mais balobi il faut qu'on y a ta temple ko pesa mama ngana ko kende kuna lelo na ko nyata temple wana soki balobi place boye banyata katenga na ko nyata na tanki papa Kimbangu na sasi na lobi Kimbangu bateka yo na mbongo na tango na yo mutaboma yo mundele lelo mundele azo ko tia matambe na yo abanda ko contribuer batonga église ya Kimbangu ezo mona église za Kimbangu mundele lelo aza ko étouffer komba Kimbangu le mama te nam bato nkamba
na biso so tozoloba makambo na biso biso bakokanga biso avant bango batiki bango. Mais ce qu'on a lobby, est-ce que yoko boya sikoyo ok sa majesté ntino nde baotonga nouvelle alliance na nini na baotonga église spirituelle au place baokelotia makuku matatu na nini na mboka woneni kabuya na mangengenge papa ntino yoko boya sikoyo papa ntino na yoka kona kombo na yebi yote na solo na ye nanu te na yeba nzela ni yazali. OK oyebi singa ken kam ignorance pe zala mama ignorance pe ezali nkamba ngo ba expliquer biso tina ya nkamba ezalaka nini nana yeza ba ko kimbango aza mu Congo te akasina tuli question Jésus ekolo na yeza nini akasi ekolo Jésus za nini donc kimbango c'est Jésus te na tuni toke mnazoka makambo bino ba chrétien te après na sali comparer boye ba ke oza na bino ba chrétien et les gars pe na biso kimbangu nana yebisa no kaza mu Congo le kimbangu bazo kimbangu aza mu yaka bazo bato Jésus bozo kimbangu aza mu yaka aza mu yaka de biso ba yaka to sambela kimbangu te kimbangu aza mu Congo mama abota bila na nini mama na nini na mama Congo yo ba Congo Kinshasa Bandundu province moko oyebi yango mutu awutaki kote Bandundu akena ba Congo aboti bana mutu awuti ba Congo ye Kinshasa aboti bana nana biso ke kimbango aza mu Congo to tche dossier na benganga mu Congo to kosolo lango to komi na soki émission bande ko répondre ba Wario par parti politique donc fa bana Congo en tout cas esengeli ka tolo balika mango parce que nous avons un problème sérieux na landa ndeko mo na publicité lobi faut to rendre ba Congo ba oyo ba Congo baza nango donc to kosala émission mo munene parce que Régis za ko boye lobi to c'est déjà 1 heure de temps tant on les a raté mais to lingi tozwa mo ndamba makambo e pola nini il y a à manger à boire na makambo na biso ba ne Congo ba bimaka ba bena Congo bazobima ba kolo Congo bazobima ba kolo nini bazobima donc il faut histoire et l'Obama mais pour na Régis to obéir to ke na réunion ba Wario o to bandaki on a kati mais na ngo sukisala yango Félix Alobi ba ministre ba nani tout le monde bazo faire sur na parti politique na baroté et danger betting de la zone sabilo boye butu inyo sacré ko panzala lobi yo lobi yango mama océan inyo salité oyo benga inyo sacré des salité inyo bombindo na bisa besiti na association de malfaiteurs ezali union pour tuer le Congo ezali kola ensemble pour déstabiliser le Congo union sacré babenyango soit disant ba warrior lui-même le numéro 1 Félix Tshisekedi n'a jamais été warrior il n'a jamais été guerrier dans quelle boutique dans quelle société où Félix Tshisekedi avait travaillé au moment que nous a bossé dans quel magasin pizza eza cop lokola nga sala cop ya koteka ba mag bongo wana eza cop cop ata yo koteka mag na pointe pizza na poto na pizza na poto ata na ko koteka mais ça la batute ba somba te mais bato eza yo termina bala bazo benga bato bazo mona bazo kozomba okopunda bitomba dojo ni Félix Tshisekedi na kota o mwele aza waliyo mama tika biloko wana kibokisera nzoto na kibokisera musala eza ndenge mususu lelo to bengi oyo to uto benga pasteur awo ça une église ta ndenge la traverse comme ça zo beta bato mais pour une assemblée provinciale frère ville yango sanitaire voyez donc ba warrior ezali lokola matata ponyo macroéconomique evimbi biso libom awo bango baye warrior libom yango ezo vimba mais congolais koleki warrior te Félix Tshisekedi message nazotindela yeza oyo impère yozo ko installer maleme na Congo ko simba sute bino ba député na ba ministre soit disant to yebi ba façon bokoteli na uta ko yebisa yo parce que na sotaki eloko yango est-ce ko yebi que gouvernement congolais a futaka 532 députés oyebi yango ba futaka 532 députés oh et ko sala matena mukili pardon 532 députés 32 députés bazaki invalidés basala déclaration bafandisi bango balobi non botika kobunda botika désordre bovanda kimia salaire na bino bokozwa ndenge kaka badepute bazwaka sauf baavantage bazwaka salaire na bango yoki batiaka so makelele le 32 oyo baso batiaka makelele na cour constitutionnelle bafutaka 11 juges au lieu de 9 bovanda bovala kimia tofutaka bino mama
mais tu le mabebi simboka te na kanisa kanambe oyo moi Rwanda ngoza mayele soit disant moi na mboka donc vrai aveugle ozo sentir pardon et comme le loi oh outrage ce outrage bandeko bazokena nzela outrage mais na ebisi mbeza outrage chena na kanda nani ya osali outrage fayulu bakemeka ete bameka ye tozozela bino mkolango guerre civile ekobanda na bakartier kobomana c'est-à-dire ba warrior bazokevanda kuna bazokolefa Félix bamema ye na dimension moko akota na libulu bango babimi batiki ye baokena assemblée nationale motion bavote alongwe wana azobisa yo lelo PPRD eza na Kabila PPRD eza na Union Sacrée lelo Lambert mena udo landa ye kuna azotanga toujours FCC c'est-à-dire bandeko oyo to ndeko oyo africain oyo ndeko ya Afrique oyo Félix Tshisekedi ndeko congolais te ndeko africain oyo aye ko television na mboka oyo azoyeba te akobanda wapi kosuka wapi Imper Misonga Abu Pia ekosimba te mama ba warrior ata bakeba siéger akeba futa ba fandi Imper ekosimba te mais lo ngana zo regretter pe na zo regretter te ba bemba awo yo kendaki tunaki pep te lelo comment tu na ba député ba kitsa mariage ya ekosimba sute pourquoi simplement aimer ça sali moi comme ya osali poto osali fiasco osali bena vrai fiasco bokotia misu wa côté ligamba pe Fayulu akangi masolo Fayulu balobi totika président abima Fayulu président nan président zalingai mama atali mama mpazi mama balobi président tobima président zangate allez chile batikela kina sima Fayulu aye Félix ayebi yango Fayulu azamoko alors Félix ayebi yango ke ngai Félix j'ai été nommé ma Martin Fayulu a été voté. Ah, le président Bimaki Liboso. Raison pour laquelle n'a eu le sous-sous. Mais babi outrage. Outrage n'est pas dans la constitution ni le balobi que non. Ce que vous avez dans kumoko, ce qui est mouton à mon compte abimi na note yo bima, ce qui yo bimi outrage. Article on a bien taillé de pes bila ezate. Maman, tozo bengana bango nanzela. OK. Tozo bengana bango nanzela. 37 ans ezalaki. Na pasade na masasi la bango. Grimace était bila ezate. Ogizaka boya suki mama 37 ans ezalaki boy peuple pesa biso confiance peuple pesa biso confiance peuple pesa biso confiance ce qui peut Kabila peut chance loko pamba bosa nini même okite nzela boyo wana nzela boke ne pas tatali melo boke to kitaki na nzela pona ko sensibiliser peuple chance yango yeli biso biso de longo na nzela awe tsekeli makambo na yo na bango peuple to teyaki na biso lesa biso ba ces gens là continuent. Il y a biso confiance, confiance dans ba pesa ya ndoki lususu. O bandokite, bazo finga ba kunyo, bandokite bote ba o. To komi na suka vraiment kuna régie et kotoko mon numéro de téléphone. Toko zana papa toko solola, ma mateli molimo ndé ka boki to bandaki yango. To kati pona nini to lekisaki mo tango. Vraiment bon on a pas cité mingi ya kolobezali, toko zana elongo pona ko sola mikolo pe ya toko zana ye pambate to bunga laki mo amoke mesiko to songi pona ka ko sensibiliser ko conscientiser mon numéro de téléphone. Merci maman. Merci ne bandeko bokolanda biso na pokwa lelo. Bitumbo to ye nango na TV eza bitumba tozo bundisa mutu te. Tozo bundela nde ekolo. Ekolo soki lelo ebongi, soki Congo lelo changer, des fois ngai te, des fois yozala yo, des fois yozala bandeko na yo. Kasi mutu abundaka moto mususu, des fois bato ba bénéficiaka bati mususu. Bo tenir biso rigueur te, ezali bitumba ya mboka. Numéro de téléphone na biso ezali plus 243 89 80 37 554 plus 243 89 80 37 554. Merci na bandeko yo bolandaka télévision YouTube Océan du Congo. Ba abonné na biso nyonso ya Océan du Congo na pesi bino merci bo s'abonner massivement la chaîne na bino o to telembisi pona ko bunda bitumba o ko ya e ya likamusu de zate ba ndeko ba diaspora biso za ko telema mais bino bolali bolingi to banzela bino ba secret na TV to ko panza sécurité bo sa o ba salaka po bitumba et comme musika pe comme permettre to zolonga yango. Merci vraiment encore une fois na papa Océan pambate ko pesa biso temps aux appels à makambo ebele chaîne pezali o lobi kombo la ngote place pe so bito kutani ate ba ko pe ko ya kula batalio place boko sensibiliser place boko bunda malgré makambo so to bomba yango. Merci maman chaîne na biso ezali Molo TV je crois bien numéro de téléphone na PC ezali chaîne ya Molo TV
ba boza na posa bo benga biso bo passer pe be émission na chaîne Mlo TV ya ngwana mengai na minute oyo naza na mama oseya tokosala ya bikamwa tokosala ya bikamwa Congo oyo tokotelemela bato ba yana loyenge donc eloko na kolo wana mukuse ya ngwana benganga to sona makambo ya bunzambe bunzambe basakana nzambe basakana na yete mama alors ngai na kukumisa individu te na kukumisa kimbangu o azali mpeve ya longo pe mobikisi ya bayindo vraiment kimbangu azali mpeve ya longo pe mobikisi ya bayindo moto akoboya azali te tokende to bunde tumbande kolanga ta o tozali na yango ezali ta ya kolongola Félix to telemi ndenge tozali ya mingi tokoloba te pe tozali pona komilakisa te mais lokola bapesa biso makasa koya na etando yeke pona koloba nde yango tolobaka mais tokosala yango tolobi yaka ndeko na ngai tango ebelemi nani akokai kondima eloko oyo esalami na ecclesia toyebisaki bino na église tokobeta bombe mais mosusu atuninga mamosi ya bombe ezani yo moni teke fayela bimaki ateke président de la république yo ndimaka ke fayela kosa eloko bongo kasi ba préparatif eutia te mpona ba président bima soki ya meki place tokobetana aye na liboko président boyi lelo bango bongo ba koloba outrage toyebisi bango bo continuer yango boko bonelo tokosala tosukisi ande kolanga yo kolala te telema po ete makambo ese bandi kotula te kishasa za kolala te toza même moral yo kaka ndo tikali sima la muka na koyoka papa océan na koyoka nga merci encore une fois la kabouya l'homme puissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci à notre corps de la terre d'Acosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais merci na Papa Dieu directeur à recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi para bebiso babiso merci à mon ami de tous les temps du Nolo soit vraiment ba pour mettre Angola no bondi à botard de bonheur la émission comme la bino mamour d'Angola la mokite na Florence ya Matondomido bande kolanga vraiment ekanga équipe pour la té Anita Babé Mama Jawa assalamu alaikum le musulman langa Juka M ya océan de la presse congolaise qui la met plus vous êtes tellement nombreux tango to lekisi ingeta la bana vuluzi on est ensemble tobunda bitumba et komina elengi lango po ete munguna azal lembele kaka yo soko zolala en tout cas papa c'est encore une fois merci et quand tangala bilo tokutana soki nzambe azongi te bye.